Il y a un problème, Nino Makangelo. Maître, précisément, tout ça. Ah, toi, la quartier de la commune de Massina. Ah, Tokiti, la police, Moussala, qui est au commandant fils à Sali, collaboration avec le maître volontaire. Mais quand vous expliquez ce cas, Yandego. Je n'ai pas commandant fils, très nécessaire, à la commune de Massina. Très nécessaire, comme le fils. Le commandant V12, entre bas, très nécessaire. Le Katakulumba, na Souciat. Très nécessaire. De Moutou à Kati, Moutou Solo, na Mounoko. Bon, on a bien mon image. Il y a un signe de Kondamboka, va renforcer ma maître volontaire, va renforcer la sécurité des policiers. Mais c'est na tata maman. Et ben on boni tie comme un niveau qui a pas pandé moulangi na zolo bon. Moni bato kuluna so muluka na mbongo na yo, to mona na bor na yo fo yo kazuwa. Fo yo kazuwa. Yo bisu to ko tambola na kobar. Ko kobaro laka so yo ki mutu mabe atozo kiye. O kimi bakanga yo. O komene ko kobar kolombe tenge. Ato batame bezo si munga jaloux. Ya kanga yo. Kuluna tani jaloux. Jaloux. Yo ko kobar to batem ndeni to kanga yo. Awo eze lef nanga na kanga yo. Eya totala ndaku na kanga yo. Mutu nyos tata mama bata bana pona sa masekite leta sa musana e ba mettre pe ba sa musana bango mutu so mwana yo katolite yo pesa rapport de la police la procédure prisonnier pesa mwana wana oya yo kate yana senga tout le monde à un ordre pe ba dojo oza non filé to kango so muta betu bende muke akobi mettre ceinture jaune ye mettre ba club oza ni candidate to kango na maître na bâche to kanga au club à boxe to kanga pour à partir de club na non filé et peut ça des jours de mingi. Ah papa Mbote. Ah Mbote papa. Neti ya kobakisa eza nini concernant ya jeune oto mona kati muninga na pena mulangi na zolo. Ezali pasi mingi na bano bazana kati ya Masina awa. Bano yo baza bana mabe. Mwano ya kati muninga zolo no de gamoko ya kosakana te. Mais chance la police ezali awa ezali makasi. Commandant fils azosala musala na ba maître kuluna azosala musala penza il faut basilisa muzobo yo ezoleka na kati ya chango. Ya meka ko expliquer biso to banai na hôpital to yesu na la police awa na bité ba wela no nini we ko matina niveau ya ozokisandero mobile bon. Beti oyo aza kuluna. Beti abanda otumula ve na banda kala ve akipara ete. Ve akipara ete ve banda beta ba jena bango ya yepa ya ve abundaka la ve akipete apaso mulangi atie masa pe bati atie mulangi ye moko masa mutakangi ne ba ye na enti na la police. Mutakangi o nga azate masa ye mo bazokisi mutakangi ayene na la police. Ba weli noni. Alors ba we peta banda de amato e comprendre banda kala otumula ve akipara ete. Yango lelo monique ayeko bandela lisusu vepe abona e to féliciter la police na biso mboka na biso na initiative abimise entre biso ba maître na ba policier to sali le moto ko minyo pona ko atteindre ba massa o ba sala ba mabe ba o ba linga ba bouloté côté ma ba coin ko déranger ba mère yango nde o moni isko na micho ba o cho rame petit na biso moko abunge livé na e soit disant ba ranking na ba mais petit abimelivé na faut pas akati ezo donc andenge ba benye intervention ye koko aye wana koko Hiroshima ye wana na commandant fils Hiroshima zeta lipe la komi wana ba rame petit ba na siati oya biso akuluma quartier de Police, comment il a fait? Ok, ma personne. Follow,